Enquêteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banani. Olingi, yo gouvernement, o le kabakina. Ok. Biso, toya. Ok, bino pe enseignant. Est-ce que vous avez un représentant na bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. Ok, bon, bozwa déjà ba coordonner na ye. Ok. 800 millions wana ekoki kobima te. Soki biso tolobi te. D'accord. Yango enquête esalema mbango mpo ete ba NI banyokwami. Na uto mona bato asekope awa. Est-ce que bosololaka? Papa. Déjà. Ngai omoni oyo. Chaque mois nasalaka suivi ya paye. Soki nayeli yo badossier ya batata oyo nautaki koyebisa mokonzi. Bon, tata 76 a balongoli mosala. Tomonana, oya lobi. Biso balakisi ya solo toye awa mpona soutenir vision ya chef de l'État pote tokende na ye elongo ti na makambo oyo nyonso asala yango posa toboyi oyo nyonso monguna azwa na posa telema gratuité parce que gratuité nde ezali via baenseignant yango esimbi baenseignant yango ekopesa enseignant valeur yango na para kosala te amesana koloba ndenge amesani koloba biloba loba liboso ya para enseignant sili valeur mpona nini para apesaka ye mbongo tolobi yo sekope posa na yo eza lisusu te na biso ekufa parce que musala topesaki yo biso baenseignant tomoni yango te. Bénisse pour que vous réussissiez votre année. Ça va? Allez. Mais elle commence à anticiper les intentions qui ne concernent pas les services. Ok. Et je pense qu'on va équilibrer ça. Il y aura une lumière plus. D'accord. Ce n'est pas impossible. Mais on va suivre ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler à ces personnes-là. Dites-leur que on n'oubliera personne. Merci. Ce ne sont que des moments un peu difficiles. Vous savez, notre économie n'est pas très en forme avec tout ce que nous avons connu dans le monde. Mais je crois que ça va aller. On ne laissera personne. Nous sommes là pour servir le peuple et nous vous servirons comme il faut. Merci sur les... Nazali secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo. Biso bato tosengaki ba enseignants basala grève et bongo toyaki awa po toyo kandenge chef de l'État zo lancer rentrée ya classe comme ça ndenge ya pesi biso gratuité to sungaye to betele maboko po te gratuité wana etambola mais toye awa ministre atindi basoda baza kotindika biso baza koloba na biso bokokota awa te bokolongwa mosala bokozala boy tosali nini tozo réclamer ba droit na biso et puis biso to proclamaki marche to suspendre marche wana tolobi ndenge mokonzi ya mboka aza koloba lelo c'est pour dire tokoki kocrache na elongi ya mokonzi na biso te tokende toyoka eloko nini akoloba bongo tobenga lisu balakisi mpona koyebisa bango te mokonzi alobi classe ezonga ebongo sikoyo bango babengi basoda ebele bapolisier ebele epi batindi chef wa protocole ya ministère na préfet ya institut de la Gombe awa basiminga na nzoto batindika ngai na ndenge nini est-ce que esalamaka bongo message ni boza nango na koyebisa mokonzi ya mboka message toza nango ya koyebisa mokonzi ya mboka eza boye conseil des ministres esengaki enquête wana na sekope esengeli eza enquête indépendante esengeli esalema au plus vite que possible et puis biso esengeli tozala na kati ya enquête wana po ete tozwa moyen koyeba fichier wana ya ba NI ezali na bato boni bato yango mpe bazaka na ba école nini ebongo nde babimisa mbongo présence na biso toyoki mbele te mokonzi ya mboka azali koya mpona asala go pasi ya revêtir ya l'école mais biso tozali inquiet parce que tozali membre ya sieko
L'enseignant bazali na grève depuis samedi ba décrétaki grève parce que mbongo ba prometaki l'enseignant tilona tozui yango te. Dete yango toye en compagnie na bandeko na biso ba nouvelle unité to senga ete na mokonzi ya mboka a ouvrir ba enquête sérieuse na service ya Sekopé parce que service wana elaxi ba limite na bango ti lelo lo toyebi fichier exact ya ba NI ti lelo na toyebi te. Toloba ete bankamu nyonso bolaki koréclamer 2 jours wana na Sekopé ata moko te basaleli et pourtant rentrer za lelo. Eloko moko te salami ti lelo parce que jusque là les tableaux ezana nous sombre molili pona sort ya enseignant. Raison pour laquelle toyokaki papa zo yango biso nyonso tosala effort. Biso moko peut-être à travers hier tokoyebise na mato peut-être ba collaborateur ne ba yebisaki te mais makambo eza mabe na terrain parce que l'enseignant vraiment baza catégorique surtout que na niveau ya ba province déjà ba marche toujours yoka déjà ces bandits donc ceux qui ba respecter ba koro ya bibwate en tout cas moyen tozongela créer kozala te. Toyokaki ba liste effectif mais Sekopé yanolaki alobi ete bango bafutaka ba enseignant te bango bazaka juste ko superviser ba agent ba utaka na finance soki pe na budget bango nde ba soki paka na paye ya ba enseignant mais bino boko condamner ba agent ya Sekopé pona ni toza ko condamner ba agent ya Sekopé parce que biso tozali ba partenaire éducation to kendaki na ministère la biso ya EPST. Le ministre son excellent Willy Bakonga a ebisaki biso ke ye azali na problème te et ça tindaki ba dossier nyonso ba NI na niveau ya budget. Na yango pe en tant que ba syndicaliste to lembaki te to ke le sous-soutien na niveau ya ministre la budget et ministre la budget biso non ngai te bokeno tuna Sekopé. Alors to comprendre comme neti ba jeu ya ping pong raison pour laquelle ce sont des grandes autorités qui ont dit que les habitants de Sekopé ont toujours ne sont pas Sekopé. Les habitants réellement juste les connaissent les cas. Malheureusement, les services ont travaillé dans vase close. Bazali na vérité, ils me communiquent avec babanda qui non effectif il y a 500 000 NI, là il va commis 300 000, là il va présenter 144 000. Pendant que biso tebi sur terrain, NI bazali 63 000. Vous comprenez que le chef de l'État il faut te afuta bangulu. Toyokaki ndenge ba affectation etekamaki na bazandu na banini moyena $50 $100 alors biso toko kolinga te ke muto azangulu akozwa mbongo yo amona capacité bansia bazo souffrir depuis le mois de septembre bazana salaire te bansia bazo souffrir biso ceci babibi na bandako alors biso toza bandekete pour to vendre likolo banchete Restez prudent. Hein? La maladie du coronavirus n'est pas terminée. Soyez très prudents parce que vous êtes des jeunes, vous êtes forts, vous n'aurez pas la maladie. Mais attention, vous pouvez avoir le virus et quand vous rentrez à la maison, vous risquez de contaminer papa et maman ou bien grand-mère et grand-père parce qu'eux sont plus âgés et plus fragiles que vous. Donc faites très attention. Ça va? C'est pour ça qu'il faut observer. Lavez toujours les mains, garder des distances,
vous faites attention de ne pas enlever le masque et de vous parler sans masque. Hein? Soyez très prudent. D'accord? Voilà, je compte sur vous. Je vous bénisse pour que vous réussissiez votre année. Ça va? Allez, bonne journée. Je devrais dire Bétoine. La rentrée se passe bien. Ben, voilà. Nous avons tout mis en œuvre et j'en profite pour féliciter le ministre d'État, le ministre de l'EPST et son vice-ministre pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Entamé en septembre de l'année passée, donc il fallait que ça continue. Donc on a privilégié les classes terminales. Tout se passera bien parce que nous allons y veiller. Soyez tranquilles. En revanche, ce que nous allons vous demander, c'est de faire attention par rapport à la maladie du coronavirus. Surtout ces derniers temps, on a beaucoup parlé du ou de la sécopée. C'est copé. Voilà. Alors, dites-nous comment ça se passe pour la veille et le contrôle. Ça se passe bien, le contrôle en fait de la vie se passe bien. Les formations, ce qui concerne les nouvelles unités, ce sont les gens qui sont animés de mauvaise foi. Qui sont animés de mauvaise foi? Les gens qui sont en train de nous diaboliser, ils sont animés de mauvaise foi. Le travail s'est fait. Nous attendons qu'on puisse maintenant rendre ça effectif. Nous sommes en attente, mais elle commence à anticiper les intentions qui ne concernent pas les services. Et je pense qu'on va éclairer ça. Il y aura une lumière déjà. D'accord. Ce n'est pas impossible. Mais on va suivre ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler à ces personnes-là. Dites-leur que on n'oubliera personne. Merci. Ce ne sont que des moments un peu difficiles. Vous savez, notre économie n'est pas très en forme avec tout ce que nous avons connu dans le monde. Mais je crois que ça va aller. On ne laissera personne. Nous sommes là pour servir le peuple et nous vous servirons comme il faut. Ça va? Je pense. mokonzi limbisa ngai Non, likambo eza te. biso tozali na likambo moko. Likambo na biso ezali ke tolembi lolenge oyo seko paza kogere balakisi mokonzi ya biso ya EPSP ayebisaki bango bapesa biso fiche ya ba NI biso mpe totala toyeba balakisi yango bauti wapi. Sekopa alobi ata ministre alobi na kopesa te. Kasi tomoni 800 millions eye. Tolobi ministre aza politique. Bakokosa lisusu po aza ministre ya liboso te. Bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi tino. Tosengi démission ya directeur chef de service ya Sekop. Tosengi enquête Zamba apambola bino na gouvernement na yo. Olobi basala enquête epai ya
mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi moye tolarge ye na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo po yo nde tata na bango pardon enquête wana oyo osengi na gouvernement esalema nokinoki ezala indépendante na biso baenseignant na kati bolingi forme nini ya banqueteur wana olobi banqueteur indépendant oui c'est-à-dire banani bolingi nani aya kosala tolingi yo gouvernement oluka bato na yo biso toya bino mpe baenseignant est-ce que boza bareprésentant na bino ngai nde représentant na bango nyonso bon bozwa déjà bacoordonné na ye 800 millions wana ekoki kobima te soki biso tolobi te yango enquête esalema mbango mpo ete ba-NI banyokwami nauti omona bato ya sekope awa est ce que bosololaka papa déjà ngai omoni oyo chaque mois nasalaka suivi ya pay soki nayeli yo badossier ya batata oyo nautaki koyebisa mokonzi tata 76 a balongoli mosala tomonana oyo alobi qui est là Freddy le copain est là bon prends les coordonnées de la maman yaka lobi na délégation na yo tosolola nanu nayoka likambo bolingi mpe tokotala likambo toza na ministre baministre tovandi na bino toyoki oyo bolingi tobengi mpe bandeko ya sekope totali mpo oyebi parfois boyokani nde ezangaka entre biso likolo ya communication eza te donc ntango mosusu ntango bokosolola boéchange bainformation ngai na kolinga nazala wana namona nde bozoéchange bainformation totala biso nyonso soki makambo ezokee bien ça va donc tozala tranquille totia nanu koyina na liboso te mbilinga te tozala nanu calme toluka tomonana na bandeko et puis totala ndeni tokotonga ensemble likambo malamu donc lobi nga na kozela bino mpona bato oyo kopona ya baenseignant bandeko ya sekope bakoya nsima mais tokozala nanu na bino na baministre tosisi likambo wana epuis totali ndeni tokosangisa bino na bato ya sekope comme ça boyokani ekoti po intérêt eza ya biso nyonso bana na biso nde tozotangisa koza bato ya valeur mpo topesa bino poids oyo koza nango ava oui maman c'est très bien kasi nabandi kotangisa naza na 20 ans lelo naza na 56 ans natangisaka bana ya basoda tangisaka bana bapolisier te tangisaka bana ya basoda mpona yango baeniwe i wana apananga bafutama me ya solo eni ya lokuta te po bafabrikaka obi tozoya bokopesa ngai bainformation nyonso wana tokolandela merci mama ote tata tomoni kosepele okutena mokonzi ya mboka tokutani na mokonzi ya mboka po te tozalaki na préoccupation ya monene préoccupation ya monene eza ke esengeli mokonzi ayeba ke biso toza na bosenga bafuta ba NI kasi ba NI wana esengeli enquête oyo mokonzi ya mboka asengi na gouvernement esalema na lombango enquête wana esalema biso tozali na kati yango mokonzi alobi tosolola makambo ebele ya kotelema te lobi nakende epai na ye tosolola na ye mpo ete topesa ye bainformation yango ya solosolo nsima nde toya kokutana na ye na baministre na bango bato ya sekope mpo ete solo eyebana tolembi nakopesa message na télévision te nakobenga baenseignant mokolo na misato baya tosolola me lobi nakende nani kokutana na mokonzi ya mboka nde
toyeba makambo nini tokosolola. Kanisa bibwe seko palinga boma bibwe ministre linga boma bibwe tokolala toko kanisa bibwe tokolala toko kanisa bibwe bakolinga boma bibwe bakolinga boma bibwe tokolala toko kanisa bibwe tokolala toko kanisa bibwe. Sieko la victoire, Sieko. Sieko la victoire. Ouais, c'est quoi Mbote. Na chef de l'État pesi no rendez-vous et sengo na binoto malobani mozana ngo tsikoyo. En tout cas totondi ne sengo parce que balingaki ba étouffer vérité à enseignant na groupe ya Wilma mais ba échoué parce que chef de l'État a dit que pèse enseignant rendez-vous to kutana pour un vrai dialogue parce que to le bail que service à se copain mbongo ya 800 millions ba mondial atindi ba on va kosimba mbongo até c'est l'argent destiné aux enseignants on doit remettre aux enseignants et même le pouvoir les gérer. Merci.